congoyasika.com, congoyasika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver toutes les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyasika.com, soit congoyasika.net. Merci. Bonjour chers internautes de 3 fois www.Congo Yasika. Congo Yasika, c'est votre site. Congo Yasika, Awana Katia Paris, Masolo carré, avec confirmation. Bolobaki na biso ke to tambola Masolo ya world. Oza Masolo ya world. Suka na Masolo, Congo Yasika ko confirmer na Katia capitale de l'Europe. Ici c'est Paris. Masolo ya likono. Votre humble serviteur Maurice Premier, journaliste boss. Masolongo ko changer, va donner l'information. Awa tozana à Paris, tu présenter l'homme qu'on appelle il se présenter beaucoup tani. Beaucoup ta. Ici c'est Paris, bon kaka. Par contre world Nicolo, world. Beaucoup ta. Pongo, world. Bandal c'est Paris na Katia Paris dit. Alors bolobaka ke pona nini beaucoup taloba ki bandal c'est Paris pendant que bamindele bazotuna beaucoup ta na France 24. Est-ce que au moni nini visite ya la reine na Katia Paris ya lobi bandal c'est Paris batumso ba varia mabe batumso pe ba sepela et ça souka la confusion. Le nôtre retourne à pona nini na présence ya la reine Elisabeth na Katia Paris ya loba ki bandal c'est Paris. Batbana ba méchant ba que c'est là le manga combat fait le makambo ya RDC ya le bika bandal c'est Paris méchant mabe. Alors yemoko le nôtre joyeux le ba pourquoi le ba ki yango et puis là ki ndenge nini. Alors sans plus tarder na ngesa bino ke awa to na mboka ba prêtre mabe ba prêtre Gauthier Junior Koka suka na masolo Pitano Fatai suka na masolo Gina Malele suka na masolo Basse Makoso suka na masolo nini susu Bogasa Bataku suka na masolo Aziko Force suka na masolo Bana nyoso ya Paris Bana nyoso ya Lyon, Bana Grenoble. Voici votre humble serviteur en direct. Masolo carré. Ici c'est Paris souka na Masolo. Alors dans minute toujours introduire bino les gérants administrateurs. Yemoko ça la résumé pour na kokota sa mwana auto benge Kristalova na Masolo ya Lova. Kristalova na Masolo ya Lova 007 au cartonné 007 à lui. Masolo ya world Congo Yasika suka na Masolo. Alors na ba minute toujours confirmé Picho Pacho de Norway. Picho Pacho de Norway. Bah accepte na yango yo. Blaise Aling le café noir de la Norvège. Lisusu nani? Toujours confirmé David Mukiano. Bobobola Eric Photo. Nani su tokobwaka en direct petit nangai Dadi Mbondo mwana mokonzi za mokonzi di awa to na Paris ce n'est pas Oslo ni Stockholm mais Paris bon on a ba belle fille de bossa musala bango kala mingi te na tikeli bino terrain botala ndenge nini 007 masolo ya world akokotsa mwana oyo derrière la caméra on appelle Dedo bienvenue à Simbi Masolo Tole Kabi. Très chers téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes sur www.congoyasika.net de Maurice Premier, les boss. Aujourd'hui, dans mon émission, Allo Feland, qui est présentée tout justement par moi-même, Patou Mombo 007. Mais aujourd'hui, je ne serai pas seul. Je suis avec ma consoeur qui est Kristalova. Kristalova, vous sentir kaka Dioana, les PC, Patou 007, na Kristalova. Mais aujourd'hui, Carmen Aïssa nous rester vraiment scotché, branché, un site au Congo Yasika, puisqu'il y a des surprises Carmen Aïssa Rabino, Bamarambeza et Minene, n'a pas de système world, n'a pas de catégorie nyonso, mais les lots en exclusivité.
lelo eza en exclusivité nayebi ke besoin osepela parce que là na obeta kombo na ye bino nyonso bokokoya na mabele puisque c'est en exclusivité napesa obini ko Christian Lova napesa comment inviter obende c'est quoi donc pour la lelo pe na ba téléspectateurs nyonso baza osepela obini déjà avant na annoncer bomo natiki nura binos bomona kaka bomona mutongo aza nani baba nani na kati ya Paris mta vandi so masolo pona batu na kati ya minute o batu o apanza marambe bela pa apanza ka ndenge concert na ngazo lubawana puisque en principe les autres dio auto obeta na concert na nga Kristalova butalara Congo ba sexy bino sexy yo tala bango yende taille avantagé Taylor Van Damme mais sans plus tarder toujours bien invité na biso aleka na ba chaîne française à Beta Bandal c'est Paris Marubi à Paris ici c'est Paris tout est permis il y a Beta aussi ko batunye na maramba reine reine ba maramba reine ba ya batunye ya betine ka Bandal c'est Paris il y a naviguer ni côté kuna ni nani wana comment na Bokuta Pongo mondialiste international to bengi mbala moko Bokuta Pongo Bandal c'est Paris ndeko na ndeni go beaucoup de tcha momi na ke asa la place wana tous araboué beaucoup de pongo bonsoir ouais bonsoir bon le te okuta yo muto ofungola idéologie na kati ya Paris awa ici c'est Paris au Beta Bandal c'est Paris devant Mundele journaliste Mundele pour dans la présentateur présentatrice chroniqueur vous comprenez mais yo devant journaliste international au Beta Bandal c'est Paris sentiment ni sala yo obimisa kriwana na média international ouais merci trop na sepeli trop lelo Congo ya sika et oyambanga na ba peuple na obalinga nga teke mondialiste international na se présenter na d'abord je m'appelle Bokuta Pongo Bandal c'est Paris c'est Bandal so s'intéressa bien cavalier solidaire et contre tous mener des jeux de Paris est le roi Bandal est le roi là Paris donc ba pour la ba on dit matin mais ba on dit makaka bon alors ni inspiré yo pour na ba poser une question moko yo répondre gauche va poser droite question ni inspiré qui au Beta Bandal c'est Paris parce que question va poser que ça n'a rien à voir dans likambo ya Bandal c'est Paris mais tozo m'appelle ba fléau wana Bandal c'est Paris mais matete c'est ce qui n'est to comme tozo wana mais et là ni inspiré qui journaliste a posé question mususu yo zo na bokoko na bokoko na ndenge na biso ya bargo na biso au Beta Bandal c'est Paris qu'est-ce qui vous a inspiré en fait ouais donc on se peut là trop tanga ba bien dans Paris mener des jeux de Paris sous s'intéresser bien Bandal.com City Bandal entreprise cavalier solidaire et contre tous un ambenga et contre tous donc na panza déjà maramutu na Paris na panza ba groupe na sala nyonso donc le lobo benga mondialiste international et to kochana ba dadu mavungule donc na mona Bandal za na lo la poto donc poto za le roi Bandal est le roi Paris donc on la voyager na la Bandal na zone na botama bon ya wana na rappel politicien te na zape combattant te na patriote congolais patriote congolais donc senga ke na mikumisaka ngai nga na miviaka nga moko donc na tante ya kobeta masolo bato mais bana lemba pe balobi avant na pesa concert na micro bana lemba pe balobi bana échanger bazana Tour Eiffel ba on pe balobi Bandal les gens en Paris bino sko bo la on a lemba parce que lemba bana monument Bandal monument zate yo bini poda parce que yo ndoza géniteur il y a à Paris bien sûr bisogna stulanda tina ba États-Unis pe so na naviga na world balanda au beta pene loko wana malgré que ndenge na ngona ndenge ba poser une question te Bandal c'est Paris mokili en tout cas batala partout alors balemba pe lobi que non marambo loba wana au conseil international puisque lemba neza Paris obini bon ti ba bien mondialiste international bon pour la bondi maté so na ba pour la bondi maté pour nous expliquer que na confirmé Bandal c'est Paris na chaîne nationale la France na France c'est ce qu'on a zali donc France c'est Bandal dans la minute comme qu'il y a ba polémique qu'il y a ba discussion les leçons chinois moi les cas qui voilà le bail qui chinois ba congolais ba na bandima les leçons qui
américain mo ba na anglais ba bandi mamena valider langue nationale na France a mais bondimité donc pour na lelo to tika ba discussion lemba c'est bandal c'est Paris donc ils ont la discussion te lokola lemba eligné comme à Paris bandal les à Paris donc lemba c'est bandal c'est Paris. OK mais c'est qu'on a osé ça concerne ngai micro à poser aux questions après na osé ngai sous Nanga kana poser une question mon lobby bien que batu bazala ba ozana ba confie na batu na batu panza ba groupe nanga tuna groupe lokola nini oyo panza na kati ya Paris parce que pour confirmer na Paris le bon absolument groupe nini oyo panza na kati ya Paris pour toyiba bon ngani na zaboti ba benga mener DG un na za rêve na Paris za le roi bandal na voyage te na bandal na za na bandal donc ba groupe tout on a kutana na poto ba peuple na ngai Jacques Mawanda réaliste oyebi ba peuple na nga na panza bango ba kaida ba panza na cochon de Suisse na tché mezi donc na yebisa ke soko leki susowa donc na ko s'engager na yo na mona na so adversaire te do adversaire na ngai mama na zo sana okindumba na botamité nga mona toujours ba kaida ba toujours ensemble yo toujours ba kabona nga mona bon toujours ensemble na ko sala ensemble na hypocrisie donc eza no ki alokola ba donc moni ba réalité na ngeza ba rêve ba tumususu donc nde baza ba koza na ensemble mais ba ebiki ndenge za boye beaucoup tampon c'est mené DG de Paris donc ndeza boye adversaire na botamité mama na zo sana okindumba on comprend donc non pas imité mais maman na ninda osa kindumba beta ba comprendre te maman ya adversaire na ngai osa na okindumba donc na juize minalité donc muto ko ganyenga ye wana donc na mona te puis dans la bêtise mondiale la bêtise mondiale plein na oleka lisusu donc ndeza boye na mona adversaire te donc na expliquer bango ke ndenge za boye na bandal na minute donc bana bandal ba guerrier combattant na sinkini Jacques Mawanda réaliste edikelenga bana nga nega oedika bango taka na ba partenaire ba Kadasha ba na olela Congo ya sika.net Maurice premier le boss la belle mboka Richard Poit na Finlande bandal c'est Paris atomoli le kuma bandal menaçance mosusu ala rata Paris yeyo na chaîne internationale mais na fona zonga na kati wana nazo na yeba na décortiquer pe na bien puisque total qui ambition nyonso na ba site te total on pe na chaîne ni mami Fonds d'énergie centrale total biso na bango total yango pena na ba clara efficacité total que non au beti bandal c'est Paris na chaîne internationale mais ni pena et inspiré qui au cas na zone na question na pose na poser qui on pose ba poser une question il y a bandal c'est Paris mais ni les salaires qui parce que le bina biso ba chinois so ba beti na monoro na bango ba de ba sepela mais yo aucun problème na na lingala mais na cadrage il y a question ba poser qui yo mais yo OK on naviguer na bandal c'est Paris monde quoi il y a une inspiration bon inspiration on a déjà groupe na poto za bandal.com entreprise na ngakuma city bandal entreprise donc manette net na film so lingo lata manette so biso tout lati to sel roi ba passa 3 mapassa ya Congo Congo ya sika on peut tanda boti bana mapassa biso tout lati nouvelle collection ya Kazal donc soko lingo ça ba inspiration on a il faut y a pas beaucoup tampon manette net na film donc on a expliqué le mot que ndeza bo makamna loba lelo na loba ka on a chaîne nationale la France lelo pe na zolo ba on a Congo ya sika bana Norvège bana Finlande bana Norvège bana Londres bana Allemagne bana Suisse côté cochon de Suisse à Zalara mené DG de Paris na loba ki boy je me présente d'abord je m'appelle beaucoup Tampongo bandal.com city bandal entreprise bandal c'est Paris c'est bandal on est chez nous comme moi représentant ya bandal na ye lelo koyamba Congo ya sika donc ndenge za boy donc nazana yemoko Crystal Lova on comprend partout 007 mais sur le 007 plus 3 et comme Arabis mondialiste international beaucoup tampon au bandal c'est Paris c'est bandal donc na leli beaucoup tampon siko to clore na musije wana to zonga siko na masolo na yo moko to moni oza na maison na oyo esimbara soki kongola lati lineta bien donc yo muto funi ça mais na Paris akaka ba jeune sapeur ba groupe ya ba jeune ba ondi mama yo te donc to éviter pour ni ba ondi ma te bon moni congolais andimane mama malamu te
congolais andimaka makambo mabe et puis pe congolais za fanatique ya makambo mabe on comprend ya malamu pour na congolais aboka yango na full et tozana ba vina la jipe mandiangu veste na veste na betaka nde na beti ba oyo eza mabumu na pale na balamba mabumu lisolo te donc bakataka awa balambi yango baondima te basi bapola déjà so na lo ba mondialiste international bo pola bondima te bapola na feti ya Phileas Mangwe makila ba champion to beta ba Givenchy na Jacques Mawanda bapola na gagner bango trop to kesu na makambo na leke na Congo mikina na ba vie on a les cas na Congo ya sika na beta na chaîne nationale en France mais balobi il fallait le balobi colérie mais père ngana politicien te ba politicien o barana kini o barana kisasa neti beaucoup mes na biso bandal donc ndenge za boye bandal séparé éduquer peuple na yo sabati ndae mona bandal zo Congo bongisa terrasse zo kombo combat on comprend donc Francis Kalombo yo mutozali soi-disant aux nani député na biso ya bandal donc ndeza bloqué il faut être que député bandal donc bon ça va porte de bandal porte de Sinkin porte de Mola porte de Bisengo donc ndeza bola mito to kabola ba porte aux mission matin to kabola ba porte na biso donc ni beaucoup de pongo ni pesa biso trois grands prêtres à Mboko on dit Marasora Betty forme parce que tous ont obéi si Mamba Poso tous ont appelé mon on dit aux peut s'appeler mais Betty trois prêtres nan il y a Mboko na Paris en Amérique ba belé mais Betty trois oyo on dit Marasora pénal les bi on na obanga trois kaka mais yo mo za permet na prêtre yo li batangi le sous-prêtre né prêtre permet na yo déjà yo li natangi le sous-prêtre né yami balikas prêtre mbale prêtre mbale c'est fait na yo la bolse mo grosso yami satu Jacques Mawanda réaliste il y a quatrième puis c'est d'ailleurs mavungu vungu le soit beti na tala bilamba na été pour na tala bilamba batena donc miso moni miso ngandi ma motu te mais na tala ka so mutala te lamba bien neti ba masa nga ba coxon madera ya balataka na otala e petit na nunzongo nzamba ba vrai chéri bofuka mabosambela pona yende na yebsa bino mais Al-Qaïda bana te bana na sina panza bango déjà et puis ba registra les soute groupe wana se kufa déjà ezala les soute na panza bango ba mususu ba kima to bito so ba congolais ou ba zangolais donc suite neti le lope to zo raté donc mususu akena sala soki wana na kima so congolais congolais tanga lisu ba kombote pona tanga yango trop bon na commande ya ba mo envier nga bon na te so tanga ba kombo na bango te il faut tanga parce que yo dit que mutu mo bangisa côté te nde na zabe ba cochon de Suisse o bana wana o po akaide za ka moko na mboka ba arabi on comprend mais chef ba kaida ba bomai déjà on comprend donc kaida kufa déjà comment les nani que so ndito kufa na yebi kombo nete mais la akaide registrate bon so mona ke registrate ça la fête mo lobi benga bandal.com ngamo na oya on comprend so bengi lelo o bandal.com ngana oya mais so benga kaida ben na dende asa kufa on comprend donc ndeza après ba kufa déjà on comprend mais c'est pour un respect à inviter la biso na tanga ba kombo te mais o permettre nga bena tanga kombo ni kesi ba ka ba bia cartonné na Angola kuna donc ye mukonzi entre guillemets ya Al-Qaïda yo bini bon perram ngolo ke kini bralma mteya ya mbanga sponsor la bralma la opesa bilo de ambote on comprend sponsor la bralma la opesa bilo mbote pour mukono ya kini bralma mteya ya mbanga parce que na mondialiste on comprend donc ni na zabona obeta ba world omoni ndeza boye et na obeta déjà na Congo ya sika donc na makambo ya Congo donc na kota lingala na international on comprend donc lingala le kota na international so ba tché documentaire ya reine beaucoup tamponga aux adoi héritage aba nanga yango wana mais pour to chiter beaucoup tamponga to chiter na opesa conseil nanga a poser 2-3 questions to yo chiter bien préparer déjà to tiki le micro au tala ba téléspectateur ba ya ba jeune ba prêtre nyonso bandal oza na bona momo ko yebisa bango pour na pena to suki sa pour na to zio ka pied levé là to yé to moni maison na yo e fournissa balinette biso binoto kota to zwa biso pe
to s'enquérir nango. Donc côté on a to sepeli, hein, toujours pena pied levé mais to ka jour moko autre fois na pena to bête mission na parler sur maison o fournisseur balinette hein. Bino bo landa Congo ya sika.net na monde mobimba pas so bête système wall. So vous avez besoin de lunettes, il y a une nouvelle collection. Au bengi numéro ko le kawana, il y a beaucoup tapé to changwana, bengi partout place aux ali, au tinika mbongo, ou le gina Congo ya sika, lunettes ne comme tina place aux ali, ba nouvelle collection. Hein, alors on a passé dans mon conseil à poser quelques questions, mais préparer déjà et là au moment où il y a téléspectateurs ni en ce moment là merci. Beaucoup de gens ont posé des questions, mais tout n'a ambition aussi comme au Yéban de la combo au soit disant mon colobi au Yéban comme on a Paris ma casse, mais tout n'a ambition dans les années en fait. Ouais, on a beaucoup de temps pour mener des jeux de Paris mondialiste international, Bandal c'est Paris, Paris c'est Bandal, rêve dans les arènes créer un nom comme non beaucoup de comme une marque. Donc on a créé un nom comme marque. Donc il est le tozara lelo, toki na marque 2 ça comme moi na marque 2. Donc na la bakafse lelo ndenge entreprise City Bandal entreprise gérant na ngoza moi na Glody Bonkuta donc on a créé un nom beaucoup de marque le recommande des marques donc il dérangeant les souhaiter comme un marque na ça la idéologie lelo batu balandia donc lelo so batu ba profiter na ngo bon ma batu makam beaucoup de pont on a vraiment on a de crime d'ailleurs on a sali Bandal c'est Paris batu franchement c'est plein d'angoté parce que il y a peut-être une lobby qui est net sur mon lobby et salio du coup c'est salio bon c'est plein d'angoté parce que ils ont peut-être des câbles groupe on est net sur lobby bon côté bon moni congolais lingelo ba malamu te alingaka ya mabe lelo eloko ba olingate lelo batu mususu ba ole sabana na eloko wana ba salio ba polo Bandal c'est Paris lelo ba vie na biso lelo ba na ba succès net ba jibe mpiana lelo ba oloba ke o beta tamsu na lemba pour lemba c'est Bandal, Bandal c'est Paris. Les lots sont bêtis par exemple à Kasavubu. Oh ici c'est Monaco. Les lots na moni ba frère na biso na Congo, Miami comme ceux qui sont libres pour na ngeta na bazon te pour créer polémique mais le ko là na Congo ya sikato ba vérité. To bomba te le na comme on ondili comme Vatican, les lots nani Miami Kitambo, oh nani Bochine populaire donc c'est normal le lot congolais moko boye a pesi le ko moko boye le lopé batu bazu ba idée za rango pa batu pour tous ba diplômé na ba Congo ba biso peta musu total pe mingi te mais ba diplômé ba na ba Congo mais aux en idéologie il y a bimselo ko moko boye za près que monde entier bandi meloko wana donc o ba on di maté za encore jalousie ba congolais mais bientôt on a promettre bino loko moko boye mikolo bo mona susu donc il a bien on les caté la l'équipe après za Congo ya sika donc on a osé l'événement mususu o les cas on a tourné film boze la film ma famille Bonkuta Zoya bon mon a film Zoya famille Bonkuta donc ils essaient trop donc voilà pito mavungu nzambe ya ba maître donc ba maître nyonso bo sangana boya contre pito mavungu bo pola la bino bo ba mettre bo pola la déjà donc bana ya gagna bino donc boye bino zawana na yebisa ba petit na ba Kardashian trésor mbomoteni ouest na bo santé juste baye donc na lobby Bandal quitter libino na Paris toza na événement du siècle donc Bandal moni Bandal donc Bandal est beta match Bandal est beta match dimanche le 10 août Bandal est beta match na le Capitole au ya Paris Bandal est beta match na kata Bandal sonabi na kata Bandal donc pour là se tromper binoté beaucoup de temps pas ko beta au banga na Bandal c'est Paris boya na la chapelle les Capitole groupe o ekanga poto et beta match na bana Bandal donc après on a to kokutana na terrain yango ezali le 10 août le 14 août le 17 août na espace Noisy les Sec bazobenga ngo espace Kinkole tokozana ba DJ Miel tokozawana ye moko pe akozala wana Lova Christelle Lova roi d'esprit oyo azokonzelanga biloko ya mike kanyelanga bango oyo c'est bon que na beti na mondialiste pour bango ba beti na hôtel yo beti na mondialiste international en prise on comprend oui. Ouais donc tozala wana biso tout so tolongwe match na la chapelle Bandal et beta tozala ba juste baye juste baye ye mo manager ye mo ta coachanga donc tozala wana china mbenza
kozanga te salon mitonzonza bana Londres salon mitonzonza na Londres tozala wana donc na ba coxon madera Christelle Blanchot kozanga te Linda Coxnel tozala wana donc ezala lumbe mote bomba bango nyonso pona soki misu otangi bango te ba yo silika pamba bomba bango mais to kompena na suka émission na biso avant quand on a le baïke non la to peso micro to peso à 2 minutes s'il te plaît en tout cas toi on a temps minute bandal c'est pas non bandal c'est Paris tala ma solo on eza ya world international pena obeta on a la site te obeta on pena na chaîne internationale de Bivens yem to no sima makamlo Christelle Lovalova andrea ça ba makamba ozana de Bivens wana cameraman ya world ndia tolobaka excellence de la bombe atomique d'Ivanombe. Na bosanité, Paulos Lubaki, sans oublier Mag Armani, Perrin Yemwe, la petite affaire, bino sur Bambote la bino, mais ce qu'on te commis pendant la fin, il y a une émission à biso, il y a un opessa, yo parole sikoyo. Oloba na ba téléspectateurs nyonso na bana ya bandal nyonso pona mutu moni ozana passion na bango mingi oloba la bango moko boye après concert nanga Christelle Lovalova a clôturé parce que yena simbi Paris na minute talaka beti nzoto na mondialiste grave Claudia Chungu na rata Berlin au sentir yeyo donc bino nyonso na pesi bino mbote mais to pesi siko micro ya Congo ya sika opportunité wana mais 2 minutes kaka pesi la siko. Ouais, toujours ce mondialiste international, Bandal c'est Paris c'est Bandal. Cavalier solidaire, contre tous, meneur de jeu de Paris. Pas question de cesser les faits. Elle n'a pas question de cesser les faits, donc cesser les faits. Nana va partenaire, petit nangaï, Kekini, Aurélie Nzimbu. On comprend. La Lyon peut, petit nangaï Aurélie, la Lyon, donc, elle va Kochaka, donc, Ezaradan. Petit nangaï jusqu'à Tilanda, 7e bagarre, au Ebine to Kochaka. Donc, il n'a pas sabine, donc, Ndengezabouye. Bana Kini, Bana Paris, Bana Norvège, Bana Wapi, ba fille a disque ba ozala wana. Aurélie la Lyon a ozala. Jusqu'à Tilanda ozala accompagné, na dadi ma vungu le Coxon Madera, Jacques Mawanda réaliste, juste baye match à Bandal ezali Bandal et Kobeta le 10 août na la chapelle. Et beta na la chapelle na Bana Bandal. Na Bana Bandal ba obeta na le Capitole boya bino nyonso tous les bana bandal boya wana okuta na la terrain na biso eza na espace Noisy le Sec na avenue de la Pointe numéro 14 na Bobini. Merci beaucoup Tapongo, merci beaucoup. Bon mon yango bien tozaki bien beaucoup Tapongo yemoko a confirmé bino que ici c'est pas Bandal c'est Paris. Ouais, bana kini bana poto boleka sous presse monté ozana fête. Aux anniversaire, aux marketing, publicité. Donc, tout le monde pas Maurice Premier, les boss. On comprend Maurice Premier, les boss. À l'objet que Aboyi Naïe, Makamounyoso, Patou 007. Donc, là, la bâtisse, le prix 3 10. Donc, Boya Awa, yem ta simi manager. Donc, yem ta simi Makamounyoso. Yem ta directeur. Il y a société à. Les boss Yemoko, Maurice Premier. Donc, des awana, Tokuta na bula Paris, Osana mariage, je dis, mais moi, je suis qu'il est. Ce que vous contactez, na Congo, c'est que Oza et Loko ya Congo. Biloko no soit américain, mais Boka na ba valise, Boka na ba caméra, Biloko si des poutres Oza, sous na petit na Oyo, Christelle Lovalova, roi d'esprit. Mike Lovalova, roi d'esprit. Nzambe. Tina Boela, na bosanité, petit na Rai. Garçon mavungu, vungule, il y a les véritables vungule et les faux vungule. Donc, n'engeza boye, na bosanité, bana nyonso tokutana na Congo miki ba anniversaire, ba nini, ba restaurant et puis oye makambu ya sika. Donc, les émissions à banalité, les émissions à Congo, on éduqué, les émissions à déjà, na tout babima, na rotan à la comboté. Quand on a rotan à la comboté, on merci beaucoup. Merci. Beaucoup de points, merci pour la question, on surtout te poser la question, merci pour la réponse, Nayo. Merci beaucoup. Nayo, notre PCBISO, mais ça engage que toi. Et, nous avons dit les sous pour l'année, ça veut dire que tu commis une sous-émission à Bisso Lelo. Alors, on a Christelle Lova, émission qui s'intitule Cri d'amour ici à Paris. Alors, mes salutations à ma mère Dostine et à Papa Love et Lydia da Silva. Bisous, au revoir.